Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, Maman B52, je suis là, encore une fois de plus pour vous servir. Naïb Sarabiso toujours que tous à la wana pour nous partager. Tout la wana vraiment pour nous se partager. Oyo azana idée na ye, oyo azana likanisimo ko boya ko pesa to par rapport ya événement moko, par rapport ya sujet moko, par rapport ya news moko oyo ekome la kabiso parce que na mboka na biso awa on a des nouvelles presque chaque jour. Nouvelles ezangaraté na mboka na biso Congo. C'était hier vers les après-midi que moi j'ai reçu le message que notre frère Richard Mukoko était décédé. Et ceux qui botali bomona to kotisaki to mekaki ko souhaiter ba condoléances to ebisaki biso ke to kozonga to koya poto meka ko solola nanu sur po batuming bazo baka mama B52 o pesi biso ta kufina nini ya bela ki na ebisaki biso to koya mais so bokena ba vidéo précédente pour mona que na vidéo mon papa na biso oxygène na meka qui copie ses explications tout et tout fallait corps ezaki na morgue ya sana fallait longwa na sana normalement fallait samedi de ekende mais Belle-Vie quand dit la patrona Belle-Vie quand dit la patrona parce que aza mutu oya kufi aza kaka artiste karapamba te la grande famille. Vous savez, il y a des relations oyo. Ata bokoli, mais tellement bo banda bo moana. Vous allez sentir que beaucoup ma famille bo se familiariser na ndenge moko niveau moko boyo eza que vous ne pouvez même pas expliquer aux gens. Nasoti la biso avana kota nanu na bitumba o batu nyonso tu bazo finge la Belle-Vie que Belle-Vie abundisi ndeko na biso MK na matanga ya papa na biso Richard. Na coaché la biso vidéo to yoka explication ya papa na biso Richard Mukoko asala apesa et puis na otie la biso photo moko abomona eza na film oya pot ndeko moko zo témoigner combien est-ce que papa na biso Richard partout esika nyataka bitambe na ye a témoigner ka bolamu ya Belle-Vue la famille bolamu epola raté bolamu efutaka na tia la biso non vidéo au famille botabu et vos apaisements te si ton ndima nyonso Belle-Vue tolinga keka nenga akubuka famille bota biso tozana biso batakubuka tolinga bela kana kubuka na ye wana. Mais tout là dans vidéo on a otie la biso et puis toko zonga to meka non ko solo la naza pena mo vidéo moko ana otie la bino ndenge ndeko na biso afingi penza afingi septième bagaba beza kwa kangourou c'est quoi batinyoso biso to koma ka ba kangourou Seigneur Jésus et pe ça passe na ta matanga eza tango eza ke boke pour bo réconforter famille o ebungisi. Natanga matanga eza okeyi o partager mawana bandeko pour Bible zolo bango to lela na baeba olela. Siko ba matanga lelo komika ya matala na ba mona ke nongane. Nga to landa na vidéo et puis tozonga bo to solo là. On est pour que tout se retrouve tout le bateau soit témoignage na. Voilà, merci pour la question Anna. Belle-Vie comme je l'ai toujours dit, tu vas comprendre que ba propos nanga non changeant par rapport à l'oba avant micro nayo. Je l'ai toujours dit, répéter, chanter à tout moment que Belle-Vie c'est une sœur. C'est une sœur. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer et je la vois épanouie. Très bien. Voilà. Donc pour Nanga Belle-Vie. Pour Nanga Belle-Vie. Akotika la kaka ndeko oyo soki natali évolution na lobaka nzamba lola atombola pa pambola donc c'est ça quoi. Et na parcours na yo ba bisinga yo yeba Belle-Vie a rose na ba 9 ans 10 ans na yeba Belle-Vie donc avant que tu m'embaba théâtre il y a les solos tout ça que lire dans la grande sœur na bango voilà voilà ba gimbangiste voilà donc
bakimbangiste le soto longwe répété à flit donc c'est mec qui na bango vieux joudoul azalaka vieux na biso ya flit donc faut que ne pas yo dans piaka donc faut que n'a pas la vieille joudoul mais raté moi fufuna ma deso damango donc mutazati la so maya sokola maboko bisu ki belé moi la mongo mi moi bani na okoko ya mwindu su ki belé so amoni batu asai moi ko bomba moi timide donc timide na yeba na mwana donc batu bakazate kaza yuma te mais depuis akola a éviter rabat OK donc banda bomona quoi Belle-Vie Kandi, micro yango wana, nous sommes très émus. Émission no kutu yango mi moi bo message. Donc na zuka muto raté to ke pas Belle-Vie. D'ailleurs ça te fait comment né batu bazo tozo zonga pa na pour témoigner rapport na batu pour na considération batu bazo nango vis-à-vis na yo. Première question na. Oui, merci beaucoup. On a passé Bafagnon Sombote, Bafagnon Sombote, on a biso de partout. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. Et l'accent que la famille n'a qu'à partir belle parce que yétende tozana besoin ko ka malobane tozana besoin ko ka papa na biso Richard Mukoko. Donc c'est la preuve que Bella d'une manière ou d'une autre aza quand même na moi droit moko ya mukie na matanga ngope pour comment pe na Bella production papa Richard. C'est un artiste, oui, bien sûr, a joué un peu partout. Mais na Bella production, il était là vraiment basé. Tant ou belle vue azana matanga ayena matanga bazo solo la ndeko MK ayena na téléphone na ye abandi ko filmer to moni ndeko prince a telemi parce que nga na landi penza vidéo wana aya ebisi ba a filmer na ye mais azo bela te parce que to yebi finalité ya image ya belle ska ba o memango Prince terre a télémé à ABC à Prince à Monique comme Kinta Prince a tiki to moni pe maman 7e bagarre aïe azo bende mupandi na respect MK c'est une dame intelligente hein c'est une dame qui a vraiment étudié na respect malgré matang eze ya mutute matanga ba invitara mutute na respect tang bandeko ba bengi yo pembeni okoke peka kokendo yo ki bango non oye matanga yo futi transport non téléphone eza yo koke o filmer ke koma ya ko finga donc otie bat MK otie batu nyos famille boto donc o confirmer lobi na émission na lobi ke o confirmer que famille bota mobimba ba kubuka donc batu nyos bazana matanga wana na ba innocent o fingi bango ba kubuka. Est-ce que vous voyez quand même niveau na batu ya mayele na biso bazo bato sangane sika moko abi amoni belle vie aso sala boy ba benga na e mais non bela koko kitati na niveau wana te non mais vu ko kita na niveau ana te ke batlika moko esa makuna ya zwa kati ndaka boy akoko sala ngote belve koko sala ngote la grande famille OK ezo pesa pasi ngana oyo ka pasi na motema bobi poni ngana oyo ka pasi pona batu oyo tozo mona ke non bato baza bato mayele mais oya ko se rendre compte à la fin ezande bo kanisa te. Il faut toyebe lo moko ba finga Belle-Vie lobi to mona na ba live bazo finga Bella ndoki Bella boye alieye asali boye. Notre maman Belle-Vie n'a rien à envier aux artistes congolais. OK? Azane loko ya ko envier te po MK lobi na kati ya vidéo na ya lobi ya Monica ke maman mo bo alati loka ba maman bi pupula. MK na biso ya. Si vous voulez comparer d'autres artistes, vous devrez plutôt chercher des actrices telles que Merci Johnson, Rit Kadiri, Ini Edo. Bon, comparer Bango. Belle-Vue et ça, l'obana bino, azaka saperte. Y'a que loko eko bomba nzoto na ye. Et puis, en somme, mango na mbongo na ye. Eza ya tintani te. En somme, la grande famille, nous devons comprendre une chose. Pourquoi cette dame azalaka toujours harcelée? Pourquoi cette dame azalaka toujours kofingama? À chaque fois, il y a un problème. Belle-Vue azanga komata na mutalaka te soki likambo moko bimi fo bela kaka bima na mutalaka. Pourquoi?
pas ma famille. Niveau N oyoyo et comme niveau moko yamabe makasi. Et puis moi je veux le bien de dire aujourd'hui que Bellevue aza goa ya théâtre. Bellevue aza goa ya théâtre parce que benona batongo o bino boyaka kokumisa ke o kutu boye ala takabelama ba 100 milliards 1 million de dollars. Ala takabiloko ba 1 milliard d'euros. Même bozo ya kaka koluka kocha oyoyo ala takana biloko ba 20 non bata 20 ba 20 dollars ba 10 dollars o ya kato ana kande bo finga ke wana ya kato. Mais bozo lukaka ko ya ko harceler, bozo lukaka ko ya ko comparer. Pourquoi la grande famille? Baninga bazan era matanga, baninga bazan era pasi. Au lieu to compatir na bandeko o bazolela biso toye to banzo luka ba trouble ba mafinga ekei ezongi ba mafinga ekei ezongi na video wana soki batu batali yango ngana moni esika monte po bela vandi na suka kuna prince avandi koto na monita air mokote Bellevue alobi na mnongone ke zoye prince telema ke ndoko loba atika ko filmer na moni place wana te na moni angote la grande famille totika nomba makambo oko apesi exemple moko na video na lobi si la bisalu tango akufela ki papa Bellevue abandaka kofuta il paraît ba ekirindi kame bayaka na matanga na basalaka bango elorote la famille période wana ezali su ndenge makambo ekelelo te niveau ya N oyo batu bakomi nango na Bellevue eza ndenge moko te na ndenge ezalaki liboso ya wana famille Bota. Moi je veux nous demander de beaucoup prier pour cette dame. Vraiment na mabondeli na bino tango zozwa ta ko bondela pona famille na yo zwata quelques minutes sambela pona moi so parce que non ba ina mututi na point au boete. Moi je me demande, je me dis Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce que cette dame a fait de mauvais? Juste parce que tu l'as donné un bon cœur. Et loko nzamba tie katia mutu ko longola ngote. Muto koko longo le loko ya malamu to ya mabe o eza kati ya mutu eza ka nzambe. Alors soki nzambe atie Bellevue Isaac papa Richard Mukoko te Bellevue azo sunga pona matanga. Ya nos artistes misusu kutu ba jouera penza te na Bellevue mais soki bela yoki kende komoko azo souffrir asalaka son mieux a apporté ne fils que 1 franc congolais pour na koluka ko sunga ndeko wana. Siko bo finga aka ye pona nini la famille. Na oki pasi na oki penza pasi. Na oki penza pasi komona bandeko tomona baza ba intellectuel. Bakomi ko kita na niveau na biso batoto za babenga biso bazoba. Biso babenga biso famille maboma, biso bato maboma mais au mona ke mutu normal, mutu atanga ba classe. La famille na place matanga ezaka lelo otoko momona matanga comme oko a feti, spécialement na mboka biso Congo. Ndeko mususu mutuloka Bellevue aye matanga alati robe na ye azane simple tout et tout. Parce que Azalara toujours humble, toujours simple, a compliqué à makambouté. Olobi, ndeba vanda ki wana bangonyo surtout basangana ba poussière. Aïe aïe aïe. Ah. Et ça linga passe et ça linga penza passe. Donc osangisi batu nyonso tobi mutu apesaka kombwana. Donc yo ko certifier yango, ko confirmer yango ke mutu apesaka kombwana. Apesa ki pena ke ma poussière wana eza penza yango wana po ba famille Bota. Obi nzamba permettre au mona famille Bota mobimba ndenge baza poussière. Ya. Lobi eza nzambe toyebi lobi tenanya ko salisa yo. Je parle avec plein de regrets. Je parle avec beaucoup de regrets dans mon cœur. Ngana nzima kiteke
nakoki omona video oyo namoni oyo ya mafinga boye famille bota mobimba bakotisi bango na kati ya bapusiere wana nandimaki yango te matanga ndeko na biso matanga baninga bazana pasi mitema eza ya kozoka bango ale biso toye tobandi koluka kosala badesordre tobandi molimo ndeko na biso eza ezoko yesu na ngai Congolais. En tout cas, la famille est ça passe. T'as la degré de douleur au bel azanango. Boy bien. N'aime ça biso hello moko. Non plus ça mon exemple moko. Excusez-moi. Moi nataza ki zengi na kata famille ça très important. Mutata comme mutaliboma na famille ça très important. Ça très important. Donc, on a dit niveau. Donc, lobby film ne compte même pas. Pourquoi? Parce que toza penza na matanga. Toza na matanga. Ezate ke oya ki matala nande bo loba na matala na non. Eza choc. Eza pasi. Et puis na ndenge nde kwa kufeleli. Eza pasi. Ok. À un moment donné, il faut réfléchir avant de venir parler, avant de venir dire, donner des exemples ou faire des émissions. Bah $1000, bah $2000, bah $10,000 au bozo na YouTube oyo. Et ça la té que au perdre na moi sens na moko boya humanisme, mais moi sens na moko boya autant qui toko osa vraiment intellectuel, mais oh tu t'es rabaissé ma chérie. Non le banon te que na ndenge mo ya mabe hein parce que oyebi yomoko omi kiti si penza makasi ya roya kofinga batu nyonso tout dans les foufous de même badi nde lilala moko efingisa ma epola lilala epole epolisa malala nyonso tout c'est ce que tu as fait mais nzambe apesaka makasi nzambe so Bible loba elo moko na sepela nango mingi baba loba mabe no me bakuto nango te au fur et à mesure bo loba mabe abela nzambe wana a continuer peka ko pambola kaye nzambe wana a continuer ka ko pambola kaye Bellevue azali pamboli pona mabota ebele bela li pamboli pena pona mabota ebele. Alors la grande famille, on va revenir pour nous couper ce programme ultérieurement. Il y a obsèque, il y a papa Nabiso, Richard Mukoko, Tokozonga a na B52 la million officielle pour nous informer biso. Naba niveau nyon surtout ba makamundenge ezo kendele Tokozonga pour nous koya komeka ko solo la yango elongo. Menga na yokika passe na yoki passe komona MK lobi ke Bellevue azotinda bango bobe ngana bobi misaya zo lakisa bango na loboko aïe 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 le monde est méchant hein côté moko lobi ayebi Bellevue te banda botama mais comment tu t'es rendu compte tant bolo bano ke ko filmer to yo yeba ke yewa na zawana lokama bi pupula. Vous voyez qu'ils étaient en train de vous contredire ozo ko se contredire ka yo moko. C'est vraiment douloureux. Nzamba pambola biso. Encore une fois de plus mes condoléances à famille Libota Mobimba na ba artiste nyon surtout na famille biologique ya papa la biso Richard Mukoko. To senga na Nzambe abondisa mitema. To senga na Nzambe a fortifier libota ya papa na biso ba ami et connaissance au bazala qui n'est proche Nzambe a fortifier bango parce que le seul mutu oyo akoki ko sala mieux ezaka Nzambe. Tokozonga soki message msusu ya kopesa biso koya tokozonga poto meka ko solo la yango elongo awa na kati ya B52 la million officielle. En tout cas Nzambe apambola biso soki na betisi ndeko moko libaku tout au long ya analyse na ngai o na eko sala tokosenga bolimbisi bolimbisa mais ils ont ça la passe comme on a niveau makambo ils ont kende. Faut beaucoup prier pour nos artistes. Faut vraiment beaucoup prier pour nos artistes.
po nazomona molili ekoti makasi na makambo. Non, 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 non. Nzamba sunga. Nzambe penza sunga. Tokutani na mbala sima. Merci beaucoup. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques, biloko tozolia bazo tia ngo ba poison, biloko tozolia bazo tia ngo même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays, balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo zana nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te